la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino bato bolanda nga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino mo bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Salut fidèles téléspectateurs de aime la grâce TV et pourquoi pas vous chers internautes partout dans le monde. Salut fidèles téléspectateurs de aime la grâce TV et pourquoi pas vous chers internautes partout dans le monde, partout na Guantanamo, na France, na Paris, partout na Angola, Bondi Yaboatar de Bissigan Soubozali. On est là, appelez-moi Tonton H, Namoulaï Nango, héritier vous, la réserve, Nazawana Pona, s'appelle Sabino, avec mon réalisateur, le mignon garçon, Rossignol, ouais, Finakaba, Bouto, Bimsanga, image, vraiment au Saranate, quoi. Et pourquoi pas dire Mbote à la dame qui assure merveille Wasaka, à partir de Luanda, Bakamingi, Tabozos, mon abso, Matame, changer pour Bachoricho, Naba Sumu, Yawa, ouais, tout ça, venez, bon choricho sumu et on va nangwawa. On est là, on est ensemble, pas de souci. Moto na bino nyosu oyo boningaka kolanda aime la grâce TV mingi katolinga ko ebisa bino ke bo s'abonner au kotika na kata chaîne au talika bisika ba komi abonnez-vous hein. Au côté fini, au cliquez, vous allez à la page parce que ici vous ne serez jamais déçus. Vous allez recevoir des émissions, des actualités, ou en live à la hit Borozongo. Ici, Nakata aime la grâce TV. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec un frère. C'est un frère, un chanteur, un serviteur de Dieu. Oyo a travaillé mingi na monde ya art musical oyo même na Kinshasa na Congo na mwa bisike belé ba musicien belé ba yebiek abeta na ba sala minene na ba showbiz ba sala belé c'est un jeune talent mais oyo azo evre na ndenge na ye. Alors sur ce avant on a yambaye je rentre là on se retrouve Rossignol a balancer biso clip ya ta présence totale na nous œuvre ya ndeko na biso autoza na plateau toleka. Lorsqu'on tourne le regard vers Christ, on est rayonnant de joie. Jésus-Christ est le soleil de la justice. Yozali malobananga Yozali eyanonanga Yesu Yozali esengonanga Yozali Eyano penyo sonanga C'est pas na yo C'est pas na yo C'est pas na yo Nena zuitina C'est pas na yo Merci beaucoup Rossignol, le réalisateur mignon, le réalisateur Bogart na clip ya kitoko au PCBC ya notre frère Bomoni wa Evre naye, il s'appelle frère Benny Mvemba. Ngani ngamim ko benga Iwade. Bonjour.
Bonjour, tonton H. Bonne année, hein, parce que c'est la première émission, on a toujours réalisé en 2021. Ouais, pareillement. Bonne année à toi aussi, papa. Frère Béni Wade, frère Béni Wade, betela biso na mukie parcours na mukie ya lelo okomatina niveau ça ba clip kitoko bo bandeko bamoni. Ok, je suis musicien chrétien, naza musicien chrétien, jeune talent comme tonton H Aouti Koloba. Na bandi na beti na ba orchestre moi mingi, j'étais drummer, guitariste, clavieriste. Aujourd'hui, naza na chant, nazoye mbela, nzambe oya bengangai. Alors, on a aussi cité biso kozaki drummer, guitariste et tout. Drummer ngo betaki na orchestre nini otambo na ba orchestre boni parce que mingi bat barabino ba musicien bozana bino bandumba bo vanda isika morote. Bon, en fait, nga na yekoli instrument na ndako chez mon père. Papa na biso mtazala laksanga guitare et puis ndé naza lelo na beti na orchestre ya frère Piché, c'est mon grand frère. Na pesi mbote na Allemagne. Esika zali frère Piché Kinkela na maman na pesi bino mbote na beti na orchestre na ye. Là-bas, j'étais drummer. Naza ko beta drum na bande ko yemba pe kuna donc. Na apprendre vraiment et belé na simanaye et puis yenda kolisinga vraiment na musique. Donc vraiment aujourd'hui nazo est vrai na église de la restauration Bethesda chez le pasteur Paulin Poutou, mon père spirituel. Moi, j'aime l'appeler mon géniteur. D'accord. Je crois au Ebisibiso qui est vrai par frère Piché Kinkela. Bon, les gens bande omsus bazolanda pe mission oyo ba koipe komituna frère Piché Kinkela ngwazanani. Okosela biso mo kapela mo ya mokie ya nzemba frère Piché Kinkela ta mususu mutakoki kozonga so ki nzembo frère Piché Kinkela yemba. Soki ndoki alei moto bakomatisa ye bapete soki ameli makila ya moto bakomatisa ye bagrade o nayebi Yesu yozali nde Nzambe yokokani solo na moto te o Yesu e ndoto na ngai oyeleki monene Yesu mokolo moko namona elongi na yo. Je crois que Maman Merveille Wasaka, à partir de là, on a compris que pour ces bêtes, mon amoni ingénieur au Seigneur, la ningisi mutu, pour moni batala, ils en ont un Congo awa. Alors, kuna est pas ya frère Piché, au est vrai, à la Prosali Rébellion, au Longwe, les locomis président ya groupe Nayomoko, au président groupe Nayomoko, au Mosaba clip, au Moko Taba studio, pas ni bosala bon. Bon, en fait, na se rebellé, naza toujours naïe, na kata groupe Le Chantre du Royaume. Bon, aza awate, na nute, na omonate ke mwana, papa boti mwana nae, mwana zwindako, akomo vanda balipe. Mazaka a mwana toujours et pas papa nae. Donc nazaka a mwana na kata ndako nae. Mais frère Péché a voyagé, frère Péché a kenda nae, groupe yo kana le souté, frère Péché paye mon bon, yo za le roi mwana. Papa na bino Péché Kinkela. Abunga na terrain, musique moroté, l'eau moroté, groupe et panzana au moment que ba messia mususu pe bozali awa. Pourquoi pas jouer que les canisi, le la papa voyager ngana tika na simba groupe mais yo ke ko sala ya yo. Bon, en fait na salité, naza toujours wana d'ailleurs ngani mtu na gérera groupe tilelo. Tozana bandeko mususu tozali. Papa tika na boyeko ata production moroté bobeta. Atana matanga te beaucoup tana na ba répétition Tesco Girango nini makamnya ni ngwebisa biso o mosena nzambeti. Bon, album ezobima biso mzeto beti yango ya bino ya groupe frère Piché. Oui, album ezobima kalate nazo lobelango te nayi ate pona lobelango mais pourtant ezara entre parenthèses pour vous za na noyo. OK, donc album ezobima kala mingi te d'ailleurs biso batuto beti na kati album yango ngam tunazaki logwa directeur artistique nazaki wana ngam nazaro gérer nyos to beti na ba frère nyos tuto zalaka ba frère Jonathan Masika na PC Mbote Joe Franklin, frère Brice, frère Lapelukao et puis la sœur Cynthia to beti na bango bango to zalaki donc ba komo mozo tenga so ba komba kala bozalaka ton frère Piché zalaka mnicho bon moi na sote meto sanito ndi makaka. Alors olobi kozo evre na kati église Reb de la restauration Bethesda Reb et pas passer à Paulin pour tout que j'ai sali en passant
papa mbote panayo. Alors mingi ya ba pasteur, mingi ya ba église ezalaka difficile ba permettre mwana oyo zo œuvrer na kati église et puis asala sous groupe mususu libanda. C'est que na kati église yo za na fonction te, oza na grade moko te et les canons ndenge nini yo na papa na molimo. Bon, en fait, na kati église, je suis l'un des responsables ya musique. Donc papa na biso akanga bana te. D'ailleurs, soko zo kanga mwana ozoniata reso soko niata mukolo otiki ko matama likolo makasi. Donc principe ya père spirituel nanga akanga bana te afungolaka mwana nyos tout a œuvrer. Aibi ke mwana nae azana likabwa musique, azana makambo wana ya musique. Donc atikanga pesanga espace na œuvrer. D'ailleurs, je travaille même à l'église avec mon groupe. Donc c'est mon père, Ezoleka bien, très bien avec mon père. Faut que ya kunana rossignol to sur la peine père spirituel pour toyeba soki c'est vrai pour ba frère mon race la moi rébellion naé abimane rétrograde akina ba sala moi les sanga na mo boye asamo ba sœur moi ba frère moi tcha bona ngambu abeta na ba musique frère Beni wa Demvemba likanisango e banaki na ndenge nini ya koloba ke bon nazaka drummer nazaki guitariste, nazaki clavieriste, lelo nakota na chant, nakota pe studio, ezaki na ndoto, to moneka lokola mo ba frère belé ba ko bimaka, yo po monike ngape na sala kaka po ngape na tika la simate. Bon, en fait, eza révélation que Dieu m'a donnée. Et nzamba bisingai anointing of God qui veut dire le oint de l'Éternel, le oint de Dieu. En fait, tant a pesingai vision wana révélation wana apesinga banzembo tanga pesi banzembo yotikala na kaete il faut ebima pour que peuple de Dieu ezala béni et ndenge Bible lobi apesaka vision et puis apesi provision et apesinga provision ya bato tozo travailler na bango ba frère ba master ba yaya ba leki auto travailler na bango ensemble donc yango wana to toujours propulser et loko wana o nzamba pesi biso pour que epanza na mokili mobimba et pambola peuple na ye tango zo banzamba pesi banzembo il faut bima libanda ya yo nzamba pesa ko ndenge nini na inspiration na composition et okokipe ko pesa biso mbala moko différence nini ezali entre composition na inspiration. Bon yangai mingi yaka na inspiration, mingi za inspiration et puis je compose aussi. Mais différence entre inspiration et composition, na kena na composition. Composition est logo yo yo mo concevoir na mutu na yo bando koma. Na kozo ata mususu na zui tonton H. Tonton H, pourquoi tonton H na bandolo ba tonton H a saliboé, tonton H a zonxiboué, tonton H a zonxiboué. Ou eza composition na composer loko. Mais inspiration c'est ça et loko yaka spirituellement. Ou soit egoya nango na ndoto, ou soit egoya nango pendant la prière. Là c'est Dieu qui donne ça. L'inspiration c'est le monde de Dieu. Ça vient que de Dieu. Nzambe ka mutako pesa inspiration. Parce que y a ndeni na bandoto to pendant la prière to foko tana no retraite to gêner mingi to nanzela pe bokoki koya to pe kane to sala miso pe boye po nzamba ne partout. Ah oui, nga mingi yela nga na prière. Mingi zaka na prière mais ya bandoto pe zali olali bolo tuzo yembelo omo bolamuki nango et pour combien. Net ta présence toti kotali ya ndenge nini to betano li sonom ke clip akitoko sinon félicitations clip akitoko son ya kitoko design esika clip très bien et inspiration à ta présence ya ndeni na ndoto to na prière ya ndeni yanga ya na prière ezaka na prière na loba na nzambe yo zali nyoso na ngai yo za maloba na ngai yo za nyonso ya motuya na ngai yo za nyonso donc pour que na bouger pour que na sala bo il faut yo c'est pas na yo nde batu bazwaka tina c'est pas na yo nde batu bazwaka tina les mélodies matinga pendant la prière c'est pas na yo
c'est pas na yo nde nazwi tina c'est pas na yo eyaki bongo na prière na bando yemba na oyemba ti na suka esengo na nga nazala nayo kozala nayo sekele na ngai nalingi nazala nayo yango wana donc tindango ye et malembe comment se compléter yango moko parce que c'est le Saint-Esprit qui inspire donc tant que inspiré yo il faut zalara connecter donc nazaki connecté izoya malembe ti et comme nzembo mobimba. Qui est derrière toi? Parce que vous avez réalisé un clip. Naza Simanayo, vous avez réalisé un clip et puis vous avez une télé belé, na ba site internet c'est belé, na ba télévision na biso awa et tout. Qui est derrière toi? Na bi goyeb sanga Jésus. Mais naturellement Jésus avant ni non alola. Qui est derrière toi? Personne n'est derrière moi. Et je me base presque seul par l'aide de Dieu. Donc nazo bunda rara bateau pe bazana posa basunga œuvre de Dieu. Vraiment na sali pas appel na bango basunga musala nzambe parce que je suis seul. Je me bats seul pour que eloko ekende musika babi évangile et yaga gratuit mais l'évangélisation ça demande de l'argent. Donc il faut avoir l'argent pour que réaliser makambo ekende musika. Donc je suis seul. Merci beaucoup. Là, je vais rentrer là où se retrouve mon réalisateur Rossignol. Après ça, biso, moi extrait un clip au Sokiyote. Puis total là-bas, œuvre ni Nyandeko to Yambi na plateau Oyo. C'est parti. Apesa biso mwana na ye poete aya kolongola masumu na biso na bolingo oyo ya ye apesa biso mwana na ye poete masumu na biso elimbisama na bolingo yo ya ye apesa biso Yesu Kristo poete aya kolongola nyonso ya mabe na bolingo yo ya ye apesa biso mwana na ye poete masumu na biso elimbisama. Je crois que cette belle mélodie a fait plaisir à la fille qui assure Plamédic des Dotazi et pourquoi pas à l'homme qu'on appelle l'homme capable, l'homme valable, DVD Onokodi, hein, Onokodi à DVD. Et puis à toi, Trésor Ntiloulou, Trésor à partir à États-Unis. On est là, je continue toujours avec mon invité, frère Béni Ouadé. Frère Béni Ouadé, Total Clip, il y a Sokiyote. Pourquoi qu'à Sokiyote? Apparemment, bah titre en bochaka selon Nzembo to za rappel inspiration. Pourquoi ka Sokiyote? Selon Nzembo pe selon inspiration ndenge yelaki. Yo ko lugela ngo mélodie mo bota oteli ngo combo. Mais
Si tu es connecté avec Dieu, nzamba koloba no te ote. Ça oy. Na lukela ngwa kombo ndengeza yo zali malabalanga c'est pas là yo ta présence. Na umela na présence na yo. Oda soki yote mena kufa. Soki yote mena kufa dans soki yote. Soki yesu te me vi na ngeza pamba. Soki yesu te me ngana yo tozate. Soki yesu te me yo zo tsela nga microbe ete mozolo bate na caméra soki yote. Même de quoi zotala biso soki yesu te me biso no toza pamba. Voilà pourquoi na lingi na yemba soki yote. Et j'étais convaincu à koloba soki yesu te me ngana zate. En fait, na lingi pe to solana nsumu kemo iloko bino ba chantre, bino ba compositeur ba nzembo. Bino ba oyo boyembelaka nzambe oyo bozotia ba mélodie ba maloba na banzembo. Quand tu chantes par exemple nengo yembi soki yote oyembaka par rapport ya soki yote ozolobela nzambe par rapport ya vina yo moko to ozoyemba soki yote par rapport ya nengo zomona mokili to ya moto mosusu oyo mona témoignage. Bon, c'est aussi par rapport ya ba témoignage pe ya ba chose vécue que na moni muto pena ngaka kufa mais soki yesu te mazana bomo ete nga moko oyo nazalaka mitelengano mais soki yesu te me bo filme nga te ngai oyo nazaki prisonnier ya diable soki yesu te soki lèvre rédemptrice te mais nazate soki yesu te aku andima ko kufa ne kulusu arracheter ngai mais nazate na bomo yango wana Natali ba effet wana nyonso natali ba makambo nyonso to anezoya na bi soki yote menaza pamba soki yote donc na résumé nyonso so na bi nzambe lokotanga sika boy lokotanga lisika boy salanga boy tam so c'est eleke belé so na komi livre eleke belé yango na bisika yesu soki yote mena kufa soki yote menaza te po suka ya mutu na mokili ezaliwa soko kufi lelo kufi na masumu yebake suka no yango wana mais mutu akufi en Jésus Christ sukezate ake na vie éternelle akei na lieu de repos o akufi Bible le dit heureux l'homme o akufi en Jésus. Donc so oza mutu oyo ondimela Yesu ondima ko tika nyonso ondimi ko zala na ye ako racheter yo akufa pona yo et akozala toujours na yo akolandela yo kino na paradis bozana ye. Très bien, frère Béni Wademvemba, on est toujours là, je continue. Na fond la parenthèse, frère Béni, au permettre na fond la parenthèse. Na fond comme parenthèse moi muke. Frère Béni Wademvemba. Na ba clip na ye to moni talaba na ba sebele. Oya leader, yenda okonza bango, yenda okamba bango. Frère Béni a bêta raba concert na basala minene. Frère Béni. Obala. Non, nante. On a fiancé. Te, nante. On a proposante. Nante. Ah. On a chéri. Nante. Parce que finalement, frère Béni, moi, est-ce que carrière nous est en danger? Carrière nous est exposée. Parce que aux entourés na banabasi. Comment est-ce que Gérard Bango, banabasi, osa marié té, osa na fiancé té, et ton balandi au bon osé balandi, la chose qui est en toi, au Gérard Bango n'engeni. Bon, en fait, na clip ya soki yote, je suis avec groupe ya église. Donc je travaille plus avec les gens de l'église, les na groupe Exode oyo nazo evre na kati kuna. On a parmi les responsables donc nazo evre na kati na yemba ki on a bango mais na clip à ta présence naza ce qu'on a Anointing of God donc plateforme on nzamba pesa gibiso avec des frères avec beaucoup de frères et sœurs et mais na kati wana na kati ya Anointing of God la plupart ya ba filles baza ba mariés na ba fiancés donc à part que gérer bango ndé tozo gérer bango par l'aide de Dieu baza pe géré par ba fiancé pe mibali na bango. Mais par rapport à la réalité ezo comme la frère belé chrétien yo yebi tout ce monde on a ba internet na marambo belé est-ce que monité ko zanga pe ko zana mutu moko pembeni
eza pe moko ya ba erreur o eza kosele mukisa ba frère mosusu. Non, eza erreur te, eza question à temps. Et tant serait coquille au forcer le côté. Tant il y a mutu serait coquille au sale fort te. Moi na maman sera aza enceinte, moi na soki komi tana ya bima, ye moka mena saka fois bima. On est bela succès ça on a mboko tana ne koki te frère Béni. Ah succès. Beta ba production minene, oza ba contact ya minene, vraiment du moins au evra makasi. Est-ce que tana ne koki kate? Bon, je peux dire que tano est coquité. Non, moni moi ça ba la te. Tano est coquité. Ya mbongo. Tano est coquité. Ah ngaye. Oh là là. Frère Béni. To so la pena bien. Mbongo ndezate, to mwasi ndezate, to temps. Osa insister la point au bakasi. Osa l'information au bout sur Yago Toneli. T'es dans l'information, mais par rapport à talent na yo. Na par rapport à Evraka. Na par rapport à entourage, surtout ma fille. Tant que même Jésus, na noce de Cana, tant maman na ya dit que abongo la main na vu na bagi femme, tant na no ekokite. Malgré bongo la main na vu no mais tant na ekokite. Muto azo gérer nga za na lola. So ka bisi nga tant koki beni fait ça na sala ngo. Na c'est le demande. Il y a Jésus. Nana mabeto to fa na lola. Tala frère Béni yo. Pesa eta abala po ndega succès za nango pesa arsel mugapamba to bena biso to bana so ba publication ba nini o ba mu nini et ça bien to le kana biso ko tana ekokite. Frère Béni wa dembemba yo nataki na Roma 3. Frère Béni lelo na Congo malgré to sala ba clip au kota ba studio ozana ba yaya pe bazali kolo o bazo o babanda musique liboso na yo si aujourd'hui opportunité mo emonani au rêvera ko sala featuring na artiste nini mingi na ninga usala bon exacte ke pona yemba pa na ye na ninga usala featuring na frère Picheki longola ya papa na yo yeto longola ya papa na yo oyo monaka otala pe ba clip ba mususu yo ka ba album non lui c'est ton père yeto longola ya papa na yem taboti yo parce que ba mususu yo monaka base belé so na bino bando tanga bango ata 3 pamba na ninga mingi ça featuring na papa Frank Moulaja et à part ye na ninga ça featuring na frère Emenkan et na ba maman j'aime que ça la featuring na maman Sandra Mbouyi donc ye pena na ninga ça na bango featuring. Pourquoi quand on sélectionne bango aussi longtemps basé belé ni tic ni no se pas même pour 2 secondes. Bon Ming et pas papa Franck, c'est le texte. Papa Franck vraiment que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Texte naïe ça la makasi. Ça la vraiment makasi et papa et Menkan aussi azarana texte makasi. Mais ce que j'aime et pas maman Sandra Mbouyi, c'est l'art. Et puis l'âme. Oui, j'aime bénéficier de ma camboine. Donc, il y a un poni qui est na bango. Papa Frank, maman Sandra Mbouyi, ce qui est beaucoup malamu comme la bino, bon l'émission oyo, frère Béni oyo, azana posa na bino, frère Béni wade. Na 2021, ezana ba, ozaki pe chance oyo rapé bande wo, mususu ba mission, mususu ba betaki. Nzembo nini oyo e marka ki o makasta oyo ka ko lobi. Ndeko nanga oyo frère nanga oyo maman oyo ayembi nzembo pene kotinga. C'est quoi ta meilleure chanson hormis ayo? C'est quoi ta meilleure chanson ya bandeko yoyo ka libanda? Bolingwa motema nangae. Donne-moi une seule raison et kotinda ngai natika Yesu. Polibala na kobala oye biango bien eza pona Yesu. Donc, surprise. Voilà vraiment. Zama Pambola papa fiston Mbouyi si Kazali vraiment donc meilleure chanson pour Nanga Yangwala. Pour moi. Mais oui, ça n'engage que vous. Et ça pour yo. Peut-être pour Nienka parce que c'est ton frère Bosola bien. Même pas. Même pas. Bien sûr, il est mon frère Tosolara très bien, Tosolara vraiment très bien, mais si on t'a salé l'aura bien, il faut que Misango.
kokumisa ye tokumisa nzambe à travers la chanson là. Vous rappelez tant parce que tu as chité Nabiso. Vous rappelez tant que ami moko boy bozalaki na yeto ndeko mo boy bozarana ibo beti beti na musique ba bisike belé beaucoup na ba production mais au moni que ye amati. Est-ce que vous rappelez tant ou approcher peine de quoi non tuna au côté na label nini producteur non nini qu'est-ce que tu as fait pour que o matamakasi boy kingana tika na moi c'est est-ce que e comme la bino pe? Oui ekomaka. Bon, kende tout na place aux arts, ni ne sali, ni ne nanouté. Mais je parle trop avec beaucoup de gens. Au Bamata déjà. On a beau cité Bakombo, mais je parle avec eux. Tout ni vraiment félicitations le Rosali Boeni, le Sala Indéni. Ah na sala ki boye gloire à Dieu. Alors on est en train d'aller mollo à la fin de notre entretien, entretien entre nous. Frère Beniwa de Tozana 2021. Peuple de Dieu au mesana kolanda banze monayo peuple de Dieu au landa ko na ba production place okenda ko beta au linga banze monayo ngasi na oka mutu boy na kata mutuka téléphone sonné boy a tshenzembo ta présence et beta le roi sonnerie na kamwe na talinga mais na bi ngongo oyo c'est que ozana bateau bazela quelque chose de toi na 2021 oyo ozo préparer nini? Bon pour 2021 toujours préparé tozana maxi single moko bon. Y a 4 chansons, tozana Bolingwa Motema, tozana Lola Efongwama, tozana compilation ba louange na kati, tozana ba chant mususu ezali batuna kinga wana Yesu na mokili. Donc tozana 4 chansons mais ba oyo pe otobeti awa ezala na kati maxi single wana o mi balé boyoki oyo banzembo ezebele et par la grâce de Dieu au consommant parce que toi aussi ça déjà dans studio toujours qui est tournage à clip donc c'est ça en fait. Alors frère Benito tikele mo espace caméra ngwana ingénieur mignon Rossignol na simanayo peuple nzambe banga ba yo kayo message nyoko ekopesa bango ceux qui n'a coupé sa message premièrement pour na bana nzambe Jésus-Christ revient bientôt. Vraiment il faut Tommy Bongisa parce que l'époux Azoya ko récupérer épouse nae donc vraiment Tommy Lengela tango et belemi yo oza na mokili ya poto oza awa na Kinshasa oza na Afrique oza na Europe Asie Océanie donc Amérique vraiment toyebelo moko Christ revient bientôt donc bilembo déjà comme na suka toyeba ke Yesu Azoya tolanda ba vague o ezoya te Yesu azoya elo osusu na roloba pona bana nzambe vraiment écoutez boyo ka banzembo et puis bo consommer banzembo oyo vraiment boko pambola manzamba ko pambola bino makasi tamba pambola bino ba o bozolanda nga na Luanda par-ci par-là na France Rebecca Nzazi que Dieu te bénisse là où tu es et bientôt zoya Zamba pambola yo parce que tous à l'ensemble na ba préparatif tout ça la ba live recording tout ça nango kala mingi tawa toujours bongisa vraiment nzambe a pambola bino so bolingi bo contacter ngai na ba soutien na bino ba producteur o bozotala ngai bato boza bolinga ko soutenir œuvre ya nzambe bato bolinga ko soutenir ba jeune talent bo benga biso na numéro oyo bozwanga moko plus 243 81 461 82 91 plus 243 81 461 82 91 wana bourgeois frère Béni Mvemba Wade ngamoro bourgeois vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse mon réalisateur mignon, mon réalisateur capable, Rossignol, que Dieu bénisse Merveille Wasaka partir Angola, que Dieu bénisse Trésor Tiloulou, que Dieu bénisse Plamedi Tazikade de la fille qui assure désormais Bobandokutanga Awa.
Désormais, tonton H, héritier vous na moulaï, Bobanoku Tangai Awa, na aime la grâce TV, aime la grâce TV, abonnez-vous massivement, parce que Awa Borozoa, ba news, ba actualité, ba information, nyonso ya Congo, y a ba musicien, y a ba artiste théâtral, nyonso, y a ba artiste comédien, Awa, na aime la grâce TV. Salut à Maman Merveille Wasaka à partir à Luanda. Salut, merci à toi les réalisateurs mignons Namusala Kitoko. Et puis salut à Trésor Ntiloulou, Kombozo Langaming, salut à Plamédic Adedo. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Merci à frère Béni Ouadé. Merci. Merci, peut-être salutations, Misatou. Ok, je salue Maman Zizel na Canada. Et je salue mon pasteur, mon père spirituel, pasteur Paulin Poutou. Et je salue le frère Piché et maman na Allemagne. Je salue aussi maman Rebecca en Allemagne. Na Pesibino Mbote et na Pesibeba na Anointing Mbote revient. Gédéon. Na Pesiba Josué, ba Rolly, Rolls, Bishop Rolls. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors, on se retrouve juste à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Nalaniga frère Beni Wade, que Dieu vous bénisse.